Pasolawa officiel. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube. Pasolawa officiel. Mbote Nabino Balandia Pasolawa officiel. Merci na confiance, patience et fidélité. Vous allez toujours et pas nangai mopandi sango gos di kambala maboko pete ce kezali. Bienvenue dans notre tranche magazine télé-réalité. Télé-réalité est un magazine oyo tokbanda kola kisabino ba vie privée ya artiste na biso tolingaka en général. Lelo nde bozo mona ngai gos di kambala maboko pete. Nazali na quartier ya Dati di kambala mwana ya Dadi di kambala bio. Liende lelo tozana ngambo na epona ko surprendre ye to passer une journée mobimaka ndenge zalaka ndenga vivaka na cité sans plus tarder caméraman no filme ya Rambodé kotisa biso na bilenge ya tranche na biso lelo à suivre. Voilà chers amis téléspectateurs to komi na lien yango voilà. Voilà chers amis téléspectateurs ndé bozo mona toza déjà na lieu voilà place Dati di kambala mwana monsieur Biazalara pour te l'appartement na yé moko to ele par surprise voilà. Bonjour. Ça va? Kota. Mère, bozo lamba. Ah oui, il y a des gens qui comprendre monsieur Zanarek quoi. Bonjour, bonjour. Calme. Boni. Bati, excusez moi pour te surprendre voilà. Le lot de l'otio pour te ébiquer colo. Et pour te passer ma cambona site à la voix du peuple. Voilà, pas Vincent chez lui. Si tu as ma casse voilà yango moni le loto yo tala yo zala no à l'aise tobi to ko passer journée na biso na yo donc mona raneti caméra zate quoi donc voilà na journée donc sala na makam no no sala ka do biso to yeka to na jour ba question opposé to yeka to l'exaka journée na yo kan ndenge zala ka ndeka o mona kana ba acteur ya cinéma Hollywood voilà ne ndepso to yelelo to passer no ka journée voilà. Chers amis téléspectateurs, Dati di kambala na tiki makambo ya caméraman no film Rambodé na Dati poto passer une journée voilà. La des ago boyo. Tu vas sexana na boy nanga bino mozana bino ka bongo. Ba obeta porta. Wa yese. Hein? Non, il faut d'abord ouvrir d'abord. Voilà. Mama boni. Content. Então, a fruta não é sabão. Talvez se eu passar uma fruta dele. Uma fruta não é esse tem. Fruta não é capaz de muito. Ela pode beber. É dele. Tem. Faz uma camisa. Dani. Faz uma camisa ali. Qu'est-ce qu'on a qui classe? Donc il y a bien d'autres qui t'en a bien non. Tu dois passer dans journée, tu obi sala rande ti biso to zate donc passer journée na yo normal ndenge la mukina tongo ndenge sala ko makamu na yo nyoso biso to zaka na caméra la biso to landoka pas de commentaires.
à 50 francs. Quoi, $1. Et $1, c'est 0,5 $. Koya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi nanga nalata motole na nkembo kino suka bomoi nanga nalata motole na nkembo oza na miso ya bokeseni bisika bato babetelanga tolo ke na suki na bomoi mawa na yo eye kokabela ngai lelo mpe lobi ya sure yesu kozala kaka na yo elimisaka ngai ke koza nano na eloko mosusu etika losala na vi na ngai nazondima ngo yesu mabunga na ngai yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka mabunga na ngai yesu olimbisa okangolanga nabona futa makaka wana se koya likolo eleki natikala na bosolo natambola na bopeto kino suka bomoi nanga nalata motole na nkelo kino suka bomoi nanga nalata motole na nkelo Ouais, dati Nikambala, na moni mimi biso direct na université. Dis-moi, comment Kabularango chante en église, comédienne na site fait ça chez lui, c'était dans Makambo, étudiante quelque part. Au Kabularango nene. En fait, c'était un peu difficile parce que tant les amis étaient avant d'aller déjà 8 heures. Donc, non, si ça t'est tu vas à 14h, hein? C'est jusqu'à 14h. Na l'église, tu répètes à 4 samedi. Là, mon cours, na travail, na mon personnel. Na salle on minuit, na salle on peut soit na za prier, na sambela, erwana, soit tu na za temps libre mon boy. Na salle on théâtre, Vincent bien à biso, après c'est biso si j'ai idée ndeni zala. Tu répéter et après tout ça ni mingi tombaka pena mingi ba jour ka on a za dispo voilà. Parce que là on a une directement chez eux na appartement na yo et posaka au problème te na papa na dadi ndengo koma ko vanda yo moko. Non, il pose un problème te papa ndi mitape sanga permission bananga non na koli déjà pour na poto kutu bana déjà 18 ans ba manda kuna bon papa on a 15 ans papa non contenu ramde c'est passé na rôle ramne c'est na télé quoi abinanga non tu es une grande fille je peux prendre ta maison zarake yebaka ko se respecter yebaka ko se comporter yanga tikanga wanda kunanga mais qui parangai soit pour son bon papa j'ai besoin d'argent il me donne papa faut na fotanda il me paye il paye la maison pour moi paye la maison. Maintenant dis-moi awa na école ngoza université chrétienne cardinal Malula au sala kanini. Je fais l'informatique de gestion, voilà. Combien de classe en English? En classe en fait, je commençais à l'IFASIC, là-bas je faisais la communication. Quand je finis là-bas, je me suis décidé de faire l'informatique. Et après, j'étais allée dans le centre de Zalara. On a joué un salle, on a salle, mais la salle on a eu un papier moroté qui est le domaine, on a réussi l'autre côté. Je me suis décidé non, il faut une classe, qu'on a balité na botité. Nous avons une classe qui est informatique de gestion G1. Nous avons gradué dans la communication, mais nous avons gestion informatique dans G1. Vous êtes déjà gradué? Oui, j'allais faire licence, mais je me suis dit non, il faut à zéro. C'était un peu difficile, Je me suis dit, na sous classe, tangi déjà. Habité, petit papa, n'a problème. On fout le minerval, sur une classe, fout le un peu déjà minerval, dans la classe. Bon, pourquoi na misala na yo
charge de temps dans église et que chantre théâtre au salara pourquoi pas pour qui na yo kotanga la soir que la journée boy nanga na tanga soir mais na tanga soir ba ibisinga que non soir ici à 4 ans je me suis dit anazela sous 4 ans et na comme le roi na Facebook ba homme vierge mo ba tellement link tanga mingi yesala ke bali na nte pas de la classe bon talara na voyage rapé na beta mo batu na ngamba mboka msuna na tekara tekaba bilamba ba tekara ba biloko kaka donc na mona ba 4 ans na ndire sala nga moi et pesenga quoi qui na sala moi 3 ans nga azo papier nga tant qu'informaticien voilà informaticien a dit mais c'est bio balukaka ba titre bazo kaka d'accord dati poto que non vraiment musikate merci na temps au pesibiso tokutio pano na ndako bande déjà ko bongama pona ke oya classe ndimi ko yamba biso au passer journée malamu to sili sakana nzela te po batu pe ba otala biso ba ko comprendre que dadi di kambala pe azana jeune fille na ye c'est pas parce que à salara théâtre né aza ba communion so ba benga ba théâtre ndumba tangate donc je dis félicitations à dadi di kambala monsieur bio to kota kasina classe to so moi n'engambia sango za la classe et bon to tika opotanga d'accord à suivre Pasolawa officiel. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube. Pasolawa officiel. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était notre tranche magazine télé-réalité. Je dis merci à Jetro Mbumba pour les images. Merci na site Kitoko Pasola One officiel. Voilà. Pourquoi pas merci na Junior Nzapa, les Lillois bourgeois, les plus suspects. Pourquoi pas aussi na Odilo Mampuya exemple à suivre ce que l'imola tabilama netina poto ko buganate ezaka na venu au pala croisement force prince Kasavubu voilà pourquoi pas merci aussi na pressing blush à sec eza na coin ya Zola ce que lingi ozongi sablama la propre netika na film nulle part ailleurs seulement na pressing blanche pourquoi pas na loba merci na Versace Luizi, le cordon le plus suspect, il y a la voix du peuple, pourquoi pas, na Paris et ça, il marche avec Mbedi 10 à match. Benin Nzilla, l'infirmière à chef, il y a un gosse qui a maboko pété ceux qui zali. Déjà ma solo Vanda, pourquoi pas. Na pesa le sous merci na bateau, ba pesibiso, espace le cordon, mais comme le cordon, qui m'a moi mouké na zo bongslé libanga na ye. Et malasi malaro na tanga comme na yo cordon ranenge zalara, ngaina bino bana mai. Tout le monde a la prochaine numéro. Bye. Yo moto swingo lu ya koyoka nzembo yo 2018 pesa melio Rite tambwe soa josu luwasu neli ala luwasu moya domine la Yesu Simba nga Jezi Simba nga nkolo Simba nga papa Simba nga Jova Simba nga kweyate Papa nga na kweyate Sacre never dis Banguna basanga niliboge baba bomanga botakate nganga alobinga na kobongate anoko bapandelinga na kobalate simba nga papa simba nga jova simba nga kole simba nga yaya simba na koyate papa nga na koyate banguna basanga niliboge baba bomanga baninga bazobalanga nazobalate baninga babotanga nazobotate baninga bazobikanga nazobikate babela Yesue babela Yesue babela Yesue babela Yesue babela Yesu bakoma na mbongo babela Yesue babela Yesu bazwami kanda babela Yesue Tango bakomina bongo bazini gana kini Yesu yo Bawangani Yesu yo Luka 17 11 à 19 Banimi entere Kotikala na sonie Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Babela Yesu Kaka mwakonde mtu azomaki alingaka bao bazobelaka ye babela Yesu babota mapasa babela Yesu ale ntango bati nyonso
Otima pasa Kimi yeso yo Wangani yeso yo Bazonge la kaye Ego kumi bato ya mabaye Ego ya kinetere Ego tekala na sonye Asali bolingo Alina kama oyo bayaka ipana ye Kumamana yo nzambe ya Pasteur Chires Ngandu Église des Soleils de Gloire Allez, calamité, calamité, calamité. Calamité, mingité, mingité. Soko kanaya ya nazakala. Bando kinyo soko mesana kolia bato descendre. Oliote évangile ote yimbongwe. Soko bandini batonga kabasali nzambe. Pasteur Augustin Mbona Nzambe abona yo na bolingo za kono mabota Jani Luwasu Aboya epana nkolo aza malamu Atoka mbeli Like 8 17 ebisi biso onyoso ya mabe ya molili ekobima na poasa Kalamingite, kalamingite, kalamingite Frere boyaka koshinda basere na kati eglize Bakaba nyonso bokoma na bino basali azambe Boyiba profete babakolaka basere mafute Isake Luwasu nzamba kofuta yo na drumo betelie Bilengi na kati na kolo Kobine la Yesu elengi na kati na kolo Kotana mwana elengi na kati na kolo Kosale la Yesu elengi na kati na kolo Kobine la Yesu elengi na kati na kolo Yo! Ndego! Yaga! Yo! Ndego! Yaga! Lorine Okongo Yo! Ndego! Yaga! Narite Kupa Yo! Ndego! Yaga! Mafela Chimbongo Papa, mama Boya Bakoko boya topina bilengi Eze elengi komona bakoko lokola nisuka mona bakoko Oye komitango wa famille Luwasu avec gloire. Allez, benda seroyo, alinga kako sambela te. Benda freroyo, alinga kako bondela te. Benda papoyo, alinga kako sambela te. Ah, tuko benda benda. Papa ngana na banda koyemba. Obanda koyemba isa mabete kuyembela nzambe mwana na. Papa miziki ote miziki wana. Miziki nini lisusu? Kasi miziki obaliaka batu te. Obazalaka ebele wana baliaka batu miziki butu ya mbutu. Obaliaka bango na bango. Te vienga Dios mwana nzambe alobaka bongo te. To benda bango kati na kolo. Poso ki moko abongwa ni na lole za feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit loko bimisi bango na mpoasa. Ale soko la benda bango di. Benda bakuluna bakoma kosalela nzambe. Tote ya banganga bakoma kosalela nzambe. Tosengi ba Kristu batika ba doctrine pamba. Ndeko benda. Mama Pasteur Kaiba Geneviève de l'église de Metepe na Ngiringiri. Zamba pambola yo. Pasolawa officiel. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube. Pasolawa officiel. Pasolawa
officiel. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube. Pasolawa officiel.